journal peu pour na peuple mbote la bino nyonso na esengo nyonso to fungola ya lundi 8 septembre pour na kota le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki en audience week-end eleki na cité ya Union africaine ministre ya jeunesse congolaise Grace Emi Coutinho oyo ayaki ko présenter ye nouvelle équipe dirigeante ya Conseil national de la jeunesse et le mona ambassadeur ya jeunesse congolaise pour l'andabadi. Ministre ya jeunesse congolaise Grace Emi Coutinho a présenté qui samedi 6 septembre et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nouvelle équipe dirigeante ya Conseil national ya jeunesse congolaise na ambassadeur ya jeunesse congolaise na prélude ya consultation nationale na inspiration ya ba jeunes congolais. Nous sommes déjà à l'aube d'un grand lancement que nous sommes en train de faire, qui est les consultations nationales dans toute la République démocratique du Congo. Parce que je milite et je veux une jeunesse qui est écoutée, une jeunesse qui participe, une jeunesse qui peut aussi écrire l'histoire de ce pays. Mais nous ne pouvons pas décider pour cette jeunesse si nous ne l'écoutons pas. Alors, de ce fait, nous sommes en train de lancer, nous sommes à l'aube des grandes consultations nationales. Président du Conseil national de la jeunesse a lobé la mission Oyo et Pesamelier. Le thème très important que nous avons présenté auprès de l'autorité, le chef de l'État, qui est capter et mobiliser les potentiels jeunes maintenant sur les progrès de développement de la RDC. Le chef AME, c'est là, il nous a donné des directives très claires, très nettes. Il s'est montré, engagé et surtout favorable sur les questions de la jeunesse. Et on a vu en lui vraiment cette pression de voir les choses changer immédiatement. Et nous, en tant que le responsable de la jeunesse, nous sommes prêts à transformer tout ce qu'il a donné comme désiderata dans un plus bref délai. Donc, pour nous, c'est le travail qui commence et les résultats, c'est dans les jours à venir. Ba jeune congolais baza partout na mokili mobimba bo simba ke promotion ya partenariat ezali moko ya ba directive ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et pas ambassadeur ya ba jeune ya République démocratique du Congo. Le chef de l'État a un œil regardant sur la jeunesse de la diaspora et donne la place à la jeunesse pour pouvoir s'exprimer, pouvoir contribuer au développement, à la paix et pourquoi pas à la sécurité en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il réaffirme encore sa décision de faire de jeunes entrepreneurs, de millionnaires qui peuvent venir de partout. Voilà pourquoi nous devons comprendre, même en commençant par la gratuité, vous allez comprendre que aider la jeunesse, c'est d'abord les accompagner dans leur parcours intellectuel. Alors ce processus mène à ce que les jeunes peuvent aujourd'hui être des décideurs en ce qui concerne leur beau pays, la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous accompagnons et la vision du chef de l'État et nous aidons également la ministre de tutelle qui est l'excellence Grace Coutinho à matérialiser la vision du chef de l'État. À peu près 70% de la population congolaise jeune Wosengeli Bolamuka pour n'abord sur Paris ya chef de l'État Oyo Alingi kosala na bino ba milliardaire ya lobby. Na oyo etali bongo rentrée parlementaire na chambre haute pe basi ya parlement bo simba ke chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a convoqué qui président ya Assemblée nationale président ya Sénat premier ministre pe président ya Cour constitutionnelle pe Conseil supérieur ya magistrature oyo elongo ba aborder ki ba sujet ya ndenge na ndenge tomoni bongo situation sécuritaire na est ya mboka particulièrement kuna na Uvira pe ba lobelaki susu ba question misusu oyo bako examiner yango ndakisa rentrée scolaire na prochaine participation ya chef de l'État na assemblée générale ya ba Nations Unies tokoba édition la biso na ngamba primature pour na otesa bino ndenge premier ministre Judith Suminwa asadisaki bongo réunion moko elongo na ministre ya ba ITPR pe mi directeur ya cabinet ya gouverneur ya Kinshasa de l'UVR unit ya
ya primature pe ba délégué ya ba service misusu kuna na hôtel de ville bit ezalaki ya kolite contre ba embouteillage awa na ville province ya Kinshasa. Nathalie Kaila, héritier Mapindemi. Premier ministre Judith Suminwa azali contenir na action moko visible en faveur ya population bosimba pe boyebake a organisé qui réunion moko elongo na ministre des infrastructures et travaux publics, directeur ya cabinet ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa, Delivery Unite ya primature pe ba délégué ya ba service mosusu ya hôtel de ville. Objectif ya séance de travail oyo ezalaki kosala évaluation ya ba chantier oyo ezali kosalema na capitale ya République démocratique du Congo pe kopesa na ba kinois environnement moko ya malonga pona kolite contre ba embouteillage oyo ezali kosalema tango nyonso na banzela ya ville ya Kinshasa. Bosimba pe boyebake na suite ya ba échange oyo John Banza Lunda, ministre des infrastructures et travaux publics, yé annoncé que l'instruction ya chef ya gouvernement alors ba service nyonso concerné ba évaluer en temps réel évolution ya misala pe ya voirie na ville ya Kinshasa pona koluka kobongisa circulation pe kosala ba lit anti-érosive pe lisusu na dynamique oyo ba s'appliquer na ba province mosusu ya mboka. Contrôle yo bango bazali kosala ezali bongo bakita sur place batala ndenge nini misala ezali ko avancer na tango oyo bureau technique ya contrôle BTC azali à pied d'œuvre pour na s'assurer qualité ya ba ouvrage oyo ezali kosalema balobi bazana état d'urgence et sengeli ba continuer kopesa ba confiance na gouvernement Suminwa après ronde ya suka ya task force et la qui suivi na ba travaux ya voirie na capitale. Ministre ya UTP a annoncé et bandeli kalate ya misala po na ko soulager ba nyonso balekaka na route Matadi na niveau ya maternité bango bazali bongo ko alerter ba outil coordonné na ba service oyo ezali compétent bayeba na kokita na terrain pour na ko évaluer rapidement misala ndenge ezali kosalema. Premier ministre coordonnatrice ya action gouvernementale azali kotalisa intérêt pour na kobongisa trafic na ville ya Kinshasa pe ba secteur nyonso ya vie na cadre wanande ate accent mingi na task force oyo ate yango na temps réel pour na kotala évolution ya misala et infrastructure voirie pe assainissement na ville ya Kinshasa pour na ko garantir ba kinoa bazala malamu. Na so mususu bosengeli koyeba ke Elias Selemba honorable Maotwene a salaki weekend eleki lancement ya ba travaux ya curage na ba 4 quartiers ya commune ya Selemba au Christian Kengebe nazaki kuna na compte info Lingala. Nani yango akokabola bolingo ya honorable Maotwene du les responsables na bandeko ya commune ya Selembao azalité tolobi akoti kala kozalate weekend eleki honorable Maotwene au cadre ya parti politique Alliance des Congolais progressistes ACP na mokuse ya mwana mboka Gentini Ngobila Mbaka le sénateur asalaki lancement officiel ya kirage ya kalamu oyo ekosalema na ba quartier oyo totangi Ngafani Eradi Ngobila pena pululumbambu na esengo wana ba habitant ya ba quartier oyo balobi boye na micro ya Info Lingala. Nazana esengo makasi ngama ona nukutu parcelle ya parana nga yango na kuna ezawa na fini bandu tola na mai tola mkana mai mais nazana esengo na sepiki musala yeko sala eza très bien donc nzambe abaxile mikolo ebele. Tozalaki na campagne le 30 juin alakaki biso ki aokisa biso concret na mabele aokire kalamu pe tomoni pe yango vraiment o alobaki na biso akokisi yango nzambe na bakonzo baza likolo papa Fati betala mungolobe na biso Selemba uyeyo awa tokile mapangu ebele awa ekenaki tokoma ba ofele nzamba mapangu tomola na l'église tozaki toza kolala mais lelo honorable aye poke abotela biso quartier vraiment nzambe apambola e boekalate bamvula ezali kobanda est-ce que population akozala vraiment soulagée l'état gouvernorat ville epesi biso
mpona mosala oyo tozosala je crois ke bazala satisfait na mosala oyo tozosala. Bandeko balelaki makasi kolela na bango molobeli na bango honorable Mao amemaki yango epai ya gouverneur de la ville Daniel Bumba nde atindaki biso mpona toya kokire mpona bainondation oyo ezosalemaki mbula oyo ezobanda ke peuple congolais population ya Selembao bazala kimia etusa yango omoni toye tobandi travaux oyo tozosala. Mwana mboka Mao Twene dili responsable bakiselaka ye papa Selembao azangaki te kotalisa bolingo na ye na bana ya komini ya Selembao. Na qualité na biso ya député provincial élu ya commune ya Selembao, to menaki plusieurs démarches auprès ya gouvernement provincial na biso ya Kinshasa pour na cause ya inondation oyo population na biso ya Selembao précisément quartier Ngafani, Eradi, Ngobila et puis na Pululumbambu ba connaître suite ya ba manque ya kirage ya rivière ya Kalamu et toza esengo makasi komona lelo débit ya musala ko salama occasion tozo profiter kopesa vraiment ba remerciement na biso na ngamu ya gouvernement central et puis tozo pesa merci na gouverneur na biso ya Ngoma Kinshasa na kombo ya ndeko na biso Daniel Bumba oyo azalaki sensible na doléance ya population oyo tozo représenter et puis tosukisi na kopesa susu merci mingi mingi na mokonza mboka les vrais citoyens patriotes ya RDC oyo azo lembate kobimisa énergie kobimisa mayele pona kocha babita ya RDC en général et en particulier à Kinshasa na kimia et puis konuka kwa ménager ba territoire ba rivière ba quartier ya Ngoma Kinshasa vraiment likambo ya infrastructure et comme priorité ya mokonza mboka to souhaiter bino bozala na kimia makama malamu ezali ensemble na fati beto Bosimba pe boyeba ke misala oyo ezali lancé après grand travail ya commission ya inondation ya assemblée provinciale ya Kinshasa oyo pe honorable Mao Twene azalaki parmi bango mosala kitoko honorable Mao Twene molobeli ya peuple azalaka boui. Brèche Engali oyo azali bongo secrétaire exécutif provincial ya ville ya Kinshasa na parti ICO parti cher ya excellence Daniel Mukoko Samba akitaki na commune ya Makala pona ko sensibiliser ba base na bango Fabrice Lundombe. Camarade Brèche Engali Firi Obama, le lion de la ville, secrétaire exécutif provincial ya Union Congolaise, Ikona Mokuse ville ya Kinshasa, parti cher ya autorité morale, Daniel Mukoko Samba, akitaki week-end eleki na commune ya Makala, azalaki accompagné na fédéral adjoint pe ya fédération ya Funade, Bosimba ke camarade Fabrice Lundombi, pe secrétaire ya fédération camarade Dudumbi ya, Bosimba ke na mesona bango elongo na ba cellule ya commune ya Makala 5 au total balobelaki ayaki kotala mingi effectivité ya 5 cellules oyo ezali implanté et pa ya fédéral adjoint Fabrice Lundombi pour na installation oyo ekosalema mikolo ezali koya et pa ya secrétaire exécutif provincial ya UCO ville ya Kinshasa Brèche Engali Firi Obama Bosimba pe boyeba ke présentation ya parti politique Union Congolaise et salemaki pe vision ya autorité morale VPM ya économie nationale professeur Daniel Mukoko Samba Bosimba pe boyeba ke ba membre ya cellule ya UCO na commune ya Makala ba tondisamaki ne sengo na ndenge ya kosakana te secrétaire exécutif provincial Brèche Engali Firi Obama le lion de la ville alobelaki bango pe likambo etali kosomba ba carte pona kozala effectivement membre ya Union Congolaise iko na mokuse nyonso wana ezali kotalisa make iko azali komilengela na ndenge ya kosakana te awa na ville ya Kinshasa na micro ya Info Lingala secrétaire exécutif provincial ya UCO ville ya Kinshasa Brèche Engali Firi Obama le lion de la ville a précisé.
toyaki lelo na makala po na kokutana na bandeko makala parce que awa na makala tokomi déjà na 5 cellules oyo camarade Fabrice Lundombi a implanté yango kote oyo yango na yaki etanke numéro 1 na mona na miso na confirmer po na yebisa bango ke mbala sima tokoya po toya ko installer bango pe po na beta sete na bana makala ke mikolo toza na opération mwana iko lakisa pe somba carte na yo donc mwana nyonso to ya iko na niveau ya makala asomba carte na ye na mikolo ezali koya bapesa ba 5000 francs na bango ya carte o bazali ba cadre bapesa ba $20 na bango ya carte et koye pa président Fabrice akomema ngo na compte ya fédération ya FUNAD pe kokomela biso po bazwa ba carte na bango donc toyaki po na objectif mosusu ezalaki ke toza na souci na biso ezali ke na kati ya ville province de Kinshasa partie Union congolaise ezala suffisamment implantée na bakwe na ba reconnaître surtout yango toyaki koyebisa bana makala ba leader makala ba mama makala basala ba cellule ebele po na makala ekoma makala ekoma ya Union congolaise Bosimba pe boye bake lokola yemoko sepi ya ville ya Kinshasa Bridge Ngali akiti pe amoni kimona meso ke ba cellule ezali déjà awa na commune ya makala mikolo ezali koya Sep ya ville ya Kinshasa Bridge Ngali akokita lisusu elongo na équipe na ye pona ko installer ba cellule oyo officiellement. Viva! Iko! Viva! Iko! Fédération FUNAD ya parti iko Monsieur Luzolo Christian elongona adjoint na ye Fabrice Lundombi bakabola ki ba mama veuve weekend eleki maputa kuna na commune ya Makala Fabrice Lundombi. Union congolaise, Union na mokuse, parti cher ya autorité morale, Daniel Mukoko Samba, oyo fédération na yango, mingi penza fédération ya FUNAD ezali kokambama, Epaya, Boussola, Christian, et Longona adjoint na ye, le jeune lion, le fédéral adjoint, Fabrice Lundombi, l'homme dynamique oyo bazali kobenga ye kuna na commune ya Makala, les grands notables boyena ba orientation ya secrétaire exécutif provincial CEP ville ya Kinshasa, Bridge Ngali Firi Obama, les lions de la ville de Fabrice Lundombi, les grands notables ya commune ya Makala. Na souci oyo azalaka na yango pona ba base na ye ya 18 quartiers ya commune ya Makala nde mokolo ya jeudi 4 septembre 2025 ayaki kopesa plus de 60 mama veuve bama puta na ndenge ya kosakana te elongo na ba fille oyo bango nyonso pe bayaki wana pona ko recevoir ba cadeau kitoko pe ya malonga na maboko ya Fabrice Lundombi, le jeune lion topé oyo bazali kobenga les grands notables ya commune ya Makala. Cérémonie oyo elekaki vraiment kitoko ba mama veuve pe ba fille nyonso ya commune ya Makala bazwaki maputa bazangaki te kotalisa esengo na bango babetaki maboko balobi nzambe apambola le jeune lion Fabrice Lundombi na ndenge azali kokanisa ba mama veuve na commune ya Makala kaka ye moko nde moto akanisaka bango moto mosusu azali te ba geste ya boye ezali ba geste moko inoubliable oyo ba mama veuve pe ba fille ya commune ya Makala bakoki kobosana yango soki mokete ezalaki vraiment kitoko makasi nyonso wana pona kolakisa efficacité pe dynamisme ya le jeune lion l'homme le plus dynamique na commune ya Makala Fabrice Lundombi oyo azali ko pratiquer vision ya autorité morale ya Union congolaise Daniel Mukoko Samba elongo na CEP ya ville ya Kinshasa Bridge Ngali Firi Obama les lions de la ville. Kombo mesanto baka malongi na biso ya chaque jeudi cellule na biso Makala 3 bisika wapi nayaki kokuta na base nanga etant que notable ya commune ya Makala nayaki kokabola maputa pona ko partager na ba mama nanga oyo baza ko accompagner nga o baza ko landa iko baza ko landa vision ya autorité morale le professeur Daniel Mukoko Samba pe elongo na Bridge Ngali Obama o mokondi ya ville province de Kinshasa ya parti politique iko kotalisa bango vision ya parti politique na biso iko pe kotalisa bango ba œuvre ya autorité morale na biso le professeur Daniel Mukoko Samba
Bosimba pe boyeba ke drapeau ya UCO Union Congolaise na commune ya Makala ezali kopepa se kopepa na bokasi ya fédéral titulaire Busola Christian elongona adjoint na ye Fabrice Lundombi Lando fédération ya Funade ezali kosala mosala na ndenge ya kosakana te nyonso wana ba atteindre couche sociale oyo esangisi ba mama veuve pe ba fille nyonso na commune ya Makala bango nyonso balobi bazali kaka na kati ya UCO pamba te bilembo ezali komonana. Premier culte pour la année scolaire 2025-2026 na école Mama Pemba MPD ba école ya fondation Nerombungu et Sala qui organisé na présence ya Yemoko initiateur nango honorable Nerombungu héritier Mapinde Miladi Landu bazaki kuna na compte info Lingala. Premier culte ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu. Premier culte pour la année scolaire 2025-2026 et Zala qui organisé Kitoko vendredi 5 septembre 2025 na présence ya Yemoko initiateur honorable Nerombungu babanda kinyoso na complexe scolaire Mama Pemba D. Oyo ezwami na avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la paix na commune ya Kisenso et Paiwapi ba élèves ba enseignants ba personnel administratif bango nyonso ba assistaki na culte oyo. Objectif ezalaki kotika année scolaire 2025-2026 na maboko na Nzambe pamba te Nzambe nde azali force ya complexe scolaire Mama Pemba. Bosimba pe boyeba ke ndenge moko pe ezalaki nyonso elekaki vraiment kitoko culte ya kafu ezalaki pe organisé nyonso kaka pona kotika année scolaire 2025-2026 na maboko na Nzambe nyonso ezali kotalisa ndenge initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Nerombungu atiaka Nzambe liboso train ya année scolaire 2025-2026 ici et démarré déjà nyonso ekoleka kitoko pamba te Nzambe nde azali force ya complexe scolaire Mama Pemba mote ya mokolo pasteur Désiré Ngina ateyaki likambo etali honnêteté ateyaki na bato nyonso esengeli kozala honnête pamba te Nzambe asalaka na bato oyo bazali honnête Nzambe alingaka soki mokete bato ya lokuta alobi na ba enseignant bazala honnête ba élève ndenge moko pe ba parents bafuta minerval na honnêteté po misolo wana yango nde ekosalaka école ekende liboso soki batie Nzambe liboso nyonso ekotambola malamu. Pasteur Désiré Ngina petoke kwa tele pote Nzambe akoka ko pambola plus école oyo ndenge asi apambola me apambola mutu nyonso ete alongola biso molimo ya pauvreté po molimo ya pauvreté moto atikala kaka sima molimo ya pauvreté moto azala kaka inférieur alongola apambola biso tango aza kopambola biso na honnêteté apambola mpe bana classe bazala honnête na oyo bazala kosala et pas seulement bana classe apambola mpe bapapa bazala honnête na kofutaka mbongo ya école parce que école etambolaka na mbongo école etambolaka mpona bana ebele te mais école etambolaka mpona na mbongo nyonso toza kosala oyo ezomona evre oyo esalamaki na mbongo soki mbongo te ekoki kosalama te yango Nzambe apambola papa Neron mingi encore plus makanisi oyo ya kotia école boy akoka kosomba biloko na lokola babato akoki kosala kotongi bandako na ye mpona intérêt na ye moko mais akanisi intérêt de la nation bana ebele babimi awa bakomi bato ya minene Nzambe apambola ye. likambo etali discipline travail pe réussite yango nde ezali devise na bango. Nzambe nde asimbi makambo ya complexe scolaire Mama Pemba MPD nyonso ekoleka kitoko. Nabokambemi ya préfet des études Mwana Mboka Pascal Bisimwa Bagenda nde itemat Binza Delvo ba salisa kibongo lundi 1er septembre 2025 inauguration ya salle numérique pe bâtiment ya sika oyo ba partenaire na bango église de saint dernier jour elongo na fondation Vodacom Congo ba saleli bango bandaki na ba discours ya ndenge
wapi epai préfet des études Pascal Bisimwa apesaki maloba epai ya adjoint na ye pona ko remercier ba partenaire na bango Église de Saint de dernier jour en collaboration na Fondation Vodacom Église de Saint de dernier jour ba pesi itemati binza bâtiment moderne oyo bozali komona nyonso esalemaki na nzela ya directeur régional na bango mwana mboka Didier Mutombo Fondation Vodacom bango nde ba équipé itemati binza na sali oyo bozali komona ebenga misal numérique avec connexion gratuite ya mvula mobimba coupure ya ribon ekatamaki epai ya prophète oyo azalaki à la fois représentant ya ba autorité ya EPST mbala moko balekaki na visite guidée pona kotala qualité ya salle pe kozwa possession ya salle numérique ba élève désormais na itemati binza bakotanga na ba condition ya kitoko accroissement ya capacité d'accueil bana bakoti na accès à nouvelle technologie denge moko ya ba élève à lobby so école technique tout ça pour ça il y a numérisation tout ça pour ça il y a on m'appelle la technologie afin que biso tout ba congolais tout ça interconnecté biso tout peut tout ça na ba cours paix en ligne et tout cela sera comment les appena kito pour na biso nyonso ba congolais pe pour na biso pe bana ya itema binza ista moko ya ba administratif mama Sylvie Mitonga atalisaki esengola bango esengoza vraiment makasi mingi moyen ko lakisa moyen ko exprimer ngo zate mene ça vraiment tout na kata motema komona ba bâtiment wa sika tozui ozo répondre na ba standard international oui pour permettre que bana na biso bazo formation de qualité batanga na ba conditions ya bien donc c'est vraiment ça makasi outi so ba lebele tu ko former bana na aviation civile tu ko former bana na météorologie et agro météo tu ko former bana na mécanique na construction na électronique radio transmission to baxibe ba section ya sika ozaye lokola coupe couture na commercial de gestion na agronomie. Donc, vous avez un délai pour vous former. Vous avez école d'application ISTA, pépinière ISTA, donc formation, ils ont vraiment formation de qualité. Bah, on va si ça awa, bazala rapenza déjà na niveau AD, bazala la capacité à pour ça là, na diplôme, na titre d'abord et diplôme d'état au bazala. Ye mokope préfet des études Pascal Bisimwa a bêti cette pour na ba parents oyo, bazelaka un mois eleka et bongo batinda bana na bango na classe. École na biso et outils pour recevoir bâtiment ya sika pour la formation ya bana na biso bakomi kozwa ba formation ya likolo neti o ya bana oyo bazwaka na poto tokomi na salle numérique tokomi na ba bâtiment sika ba classe ya sika kala mingi te balakisi na biso bazokende formation sur l'innovation. L'innovation, c'est-à-dire mayele oyo bazo transmettre epai ya bana po bango moko ba créer makambo. Donc enseignement ya qualité ezopesama awa na itemati. Baboti oyo bayebi nanu te nakanisi bazolanda biso bobanga te botinda bana na bino. Une année après, beaucoup de changement dans le comportement même à banana. Oh le kaleka na itemati binza na banana bino oyo balingi ba benga ma ba ingénieur ya solo pour adresse ezaka kamoko. Tu vas pesa poto ya qualité équipé acheté aux ankoto moi ya bosenga ikomela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alembaka te. Ba maman, félicitations à vos bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ba ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi.
communiqué ya Metelsat par rapport à débit en Vula awa na ville province ya Kinshasa na Grand Bandundu pe na Congo central la bolanda yango na bokebi elongo na héritier Mapindemi. Metelsat azali informer public que date moyenne pour na début ya saison de pluie awa na ville ya Kinshasa ezali bongo le 12 septembre ezali pe na paramètre ya dispersion ya plus ou moins 8 jours. Ba date extrême pour na effectivité ya saison de pluie awa na ville ya Kinshasa ezali entre le 5 et le 20 septembre 2025 oyo ezali koya. Pour la province ya Congo central, date moyenne ezali prévue le 18 septembre 2025 pe ezana marge moko ya dispersion ya 8 jours. Boye pour la province ya Grand Bandundu, yango ezali prévu le 8 septembre. Kasi ezali na écart moko ya une semaine et un jour. Et sengeli bosimba ke tendance pour la saison oyo ezali bongo banvula moko normal yango ekobanda na mois d'octobre. Metelsat asengi na moto nyonso ayeba na koza ba disposition pour na retour ya saison de pluie awa na ville ya Kinshasa na province ya Congo central pe na province ya Grand Bandundu. Toza na communiqué nécrologique awa bola la tournango. Famille Pafu pe Kazu baza na mawa makasi ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani na bango liwa ya mama yaya koko na bango Ndondolo Choniko Leoni oyo akufaki poso eleki na nsima ya bokono ya tango mukuse. Programme ya matanga ezali boye vendredi 12 septembre veille mortuaire ekosalema na résidence familiale oyo ezwami bongo na avenue Kimpika numéro 17 na commune ya Makala référence couloir Bordeaux. Nde samedi 13 septembre nzoto ya mowe ekobima na morgue ya Ngondo Maria bako expose yango na résidence familiale de Nangonga ya 12h bokundami ekosalema na cimetière ya chemin du paradis. Tika communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaki mama Ndondolo Choniko Leoni. Communiqué ezali signé epa ya évangéliste Yani Kanzu. Les parvis de Dieu vivant qui le sol et le vent qui nous remplit de joie devant les merveilles du En tout cas, journal un peu pour na peuple ya lundi 8 septembre yango ekomi na suke papi nazalaki vraiment na esengo makasi ya ko présenter les bino yango soki osepela ki na ngo pesa. Merci mingi na Igor Tingi oyo azalaki bongo na sima caméra montage et sima maki na Christian Kangebe ni pe Fabrice Lundombi journal à peuple pour na peuple ezaka supervisé et pas héritier Mapine Bandeko botika la madame au revoir.